Fidèle Story na Kinshasa. Fidèle Story partout. Merci na ba fidèliens. Merci na ba fidèliens na nyonso. Fidèle Story yango yo. Toye lisusu na troisième partie ya film na biso suite F1. Angela Nyoka. Film oyo eza kitoko. Film oyo eza goût. Film oyo etei ba pasteur ya makio na ebele. Film oyo ba sœur en Christ ebele oyo baza ba victime ya ba pasteur ya lokuta babengaki nga ebele basepelaki na film. Yango toye lisusu na suite F1 ya film oyo Fidèle Story. Toza pe tokozala toujours wana. Merci na ba fidèles nyonso tu ya Congo Brazzaville. Merci na ba fidèles nyonso tu ya Talangai, ya Potopoto ya Mongali, ya Janiviale, ya la mairie de Filou. Fidèle Story yango yo Congo Brazzaville mobimba na yebi ke bolela Fidèle Story kala mingi te ngala bino Serge Fidèle Motonzambe na kozala wana bobenga ebele. Fidèle Story na Kinshasa, Fidèle Story na Lemba Super, na Lemba Terminus, Fidèle Story na Bumbu, na Selembao, na Ngaliema. Film oyo eza kitoko. Film oyo eza goût. Tolanda yango na bokebi nyonso pona kozwa intégralité pe ba épisode oyo tosi tosalaki. Pona kotala yango o comprendre peut-être tali yango sikoyo kota na YouTube na yo s'abonner massivement na Fidèle Mauvais TV. Merci na Kinshasa. Bébé en tout cas na zo senga bolimbis ozo maltraiter ngai na zo bisayo nazo comprendre te ce qui vraiment qui pasteur oh yo nga na yebala ki yo ce qui pena pasteur to bande côté anayo partout eza oh nazo mona bébé na yebi ke na bébé si vraiment valeur ya ndako na biso na échoué penda lokola mobali ya koyeba ko encadrer mwasi na ngai mais permettre ngai s'il vous plaît toi arranger makambo. Bébé na lingaka yo na lingaka na motema na nga mobimba ngai pe pasteur ya makio na yeyo mwasi alobeli ye ba vérité nga pe na lingaka yo. Asengi mwasi ba excuse ayebisi mwasi na yebiki na sali mabe limbisa ngai. Angel yo lisusu yo sa susu nini awa madame obengi nga est-ce que besoin nga non na bengi yo te na bengi yo vraiment te mais na oki est-ce que okende soko za besoin quelque chose azoli mon azoli là zela mon azoli là pasteur akomisa Angel oya lokota na nzela azana enyoka na bilingalinga ya pasteur aye kolinga Angel aye komonisa ebi mona meso na kati ya ndako. Tola na film oyo na bokebi nyonso ba fidèliens na ba fidèliens na film oyo eza kitoko. Film oyo eza goût. Merci. Koma kolo lopango somba terrain na yo somba lopango na yo epai ya Airbus Pro Service. Airbus Pro Service nzambe anzili passerie mokonzi ya mapango. Est-ce que bimina mobile na yo ozala problème na yango? Et bon, moi, ce qui est malade de Zakat n'est qu'au
Et on dit qu'on a ça là. On dit qu'on a ça là, Nini, Angèle. Hein? Oui, mobile n'a pas linga kaye. Malgré Bayer n'a pas na linga kaye. Na kosa siko nini. Ko linga te ke o ya aza déjà affecté. Aza affecté vraiment ya solo vraiment zo bisangana. Ndeni yoko ba kaza affecté. Yo za médecin te ye bisanga. Nazo comprendre ngo te hein Angèle ye bisanga no vérité. Nazo ebisa yo vérité. Mobile non ndenga za naza de affecté. Ah Angèle na ebite suna koko ebiso nini mais nalingi olongwa na ndako oyo nalingi okende c'est bon na okende lobby mais avant na kifana biso histoire soko bisanga lelo yebisanga histoire yango eza nini eza histoire moko mulai benga pende semeki na yo aizala na benga Rita donc ko se so bali wina ko bisa bino mibali OK na ko benga ye naza vraiment désolé Rita ebisaka ye Angèle ebisaka lobi nako kende mais avant na kende il faut na ebiso histoire ngo nini Angèle akoloba nini ba fidélien na ba fidélien na tolanda film oyo na bokebi nyonso tolobi koma kolo lopango na mbongo ya muke na $1000 ya pamba et c'est boyoka o naza ko ebisa bino ça très important est-ce que au niveau de l'histoire est touchant? Est-ce que yo répondre à la question nanga? Na lingo za la mutema mutene ya ko supporter oui na ko supporter. Histoire on a banda ko biso à propos ya pasteur. Oza mama si malamu. Yonde serpent komi tungisa te obangisi ngayo nina ngo Angèle alinga loba vérité nina ngo moi mobali na yo asentaki mwana ya 13 ans aforçaki ye alongola zemi puis abomaki ye vérité komima awa film comme goût, film comme lengi. Yokanga sikoser. Bible zolo bande onanga ya mwasi nzambe azali mokeli. Awa Angèle aza ko relater histoire ndenge ni pasteur lingaka ndeko oyo ya mwasi a violé par force moi salibala ba balandaki na premier épisode film bandara na partie oyo film bandara pe lisusu awa esika wapi ba pasteur ya makio na mibale bazwaka ser moko na nzela ba draguer ba commissaire mosi na bango awa sikoyo Angèle aza ko relater histoire azobetela ma pasteur makambo oyo pasteur ya makiona asalaka ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali ozolanda filme oyo oza mosali na nzambe oza pasteur oza chrétien ma diaconese ozali maser na kuva sango makambo nyonso yo salaka na nkuku yeba un jour nzambe alola ko exposer yo tala lelo buzoba ya pasteur ya makiona ndenge nini eza exposé nyonso boza komona awa eza histoire oyo Angèle azali ko relater ko betela mwasi ya pasteur ko betela ndeko ya pasteur tolanda film oyo na bokebi nyonso fidèle story na Kinshasa fidèle story na Brazzaville fidèle story partout merci na ba fidélien merci na ba fidélien nyonso
tolobi koma kolo lopango na mbongo ya muke epai na ye moko l'honorable Rigene Basulwa papa social koma kolo lopango epai ya honorable Rigene Basulwa papa social na Airbus Pro Service Airbus Pro Service ezali na ndile brasserie bureau ya Airbus Pro Service ezali na ndile brasserie bisika nyonso tu yo kozala ozwikaka transport ya ntango ozwi transport ya ntango okomi na quartier 1 na Kimbuta wana oyebisi mwana ya moto memanga na ndili brasserie soki okomi na ndili brasserie na terminus wana obaki miso na gauche okomona pano ya monene bakoma zwa lopango na $1000 epai ya Airbus Pro Service benga Airbus Pro Service na numéro oyo 081 65 76 913. Donc nyoka oyo mobana akokufa deja akokufa mais natikaki kosala yango mpona yo mwasi noza mwasi moko malamu malembe donc t'es responsable ya makambo nyonso tu na ndako eza yo oui donc osalaki na traverse makambo nyonso tu eza mpona yo te eza nde mpona mobali na yo ezali nayaki nde kovange abomaka mwana ya 13 ans yango nayaki kovange donc lekelinga ndenge nini okoki kocomprendre makambo te depuis dès le début mwana koki koloba nalongoli kibaba na ye ebongo mpona ndeko na nga mobali ifo abala ebembe yo kozala libre et après yango oyo nakoloba ezaka ke ata nzambe na bino aza desu na makambo paster asali yebisa ndeko na mobali abala ebembe na ngai akunda yango na kati ya ndako na ye na 7 jours sinon yo na ye pe fami na bino mobimba bokokufa bandeko na ngai mpona korelate histoire mwana mwasi oyo bozomona azali ser na église ya 13 ans Angèle Serpent azali ser ya église ya 13 ans oyo pasteur aviolaka par force pasteur abomaka Angèle oyo bozomona oyo nyoka akendaka kobwaka ye sikoyo Angèle yeyo azongi mpo asala vengeance na ndenge ya nyoka yango sikoyo ayaki lisusu alaki nzoto ya moto ayekaka na ndako ya pasteur mpe lokola na bilingalinga alingi lisuka Angèle wana yango Angèle arelate bango histoire ayebisi bango alobi il faut pasteur abala ebembe na ye akunda ye dans 7 jours na kati ya lopango na ye po azala libre mwana ya pasteur okoki komona bandeko na ngai filme oyo ete ya bino filme oyo eza kitoko filme oyo eza gu limbisa ngai limbisa ngai na nyonso na bandaki kosala yo nakalisaki yo nde moto ozonyokola ndeko na nga mobali filme oyo esali mpasi na bamama pasteur oyo baza konyokwama tala mama pasteur innocente mpo na ye abali mosali na nzambe ndoka mosali na nzambe wana motu mabe mobomi violeur moto baposa ya nzoto filme oyo eza kitoko filme oyo eza boni zala kimia koleka kolela te ok nzambe na ngai yo nzambe nasalaki nini nayebi yaya nasili pardon tika kolela nasili yo nzambe tika kolela ndeko na ngai mwasi ya tika kolela yaya nayebi yo nzambe osalinga boye mpona nini bebe naza désolé nayebi ke nasumukaki limbisa ngai naza mutu limbisa ngai
limbisa nga bébé oza désolé olingi kena limbisa yo Jessica oyo ekomisi komi limbisa non koyebisa nga te kena limbisa yo mino olingi na pardonne yo obimi na bana basi nyonso tu na kati ya église oviola mwana 13 ans oboma ye ta sikoyo mwana 13 ans oyo abaluki nyoka ye na kati ya ndako s'il te plaît oh koyebisanga te na s'il te plaît ko changer le côté calme-toi Jessica oh nzambe na ngai Jessica pardon Jessica zala calme nyonso tu tobongisa hey bébé naza vraiment désolé nazalaki vraiment emporté hey na nini yebisa biso aki emporté na nini yo nazotala yo mpenza ndeko nanga mobali mosene ya nzambe nabetela kotolo aya nini yango boye tika bani lesance fe yaya naza mosali na nzambe bolembanga te mosali na nzambe bolimbisanga yo mpenza mosali na nzambe yo mpenza mosali na nzambe yo ozoba mpe oza mosali na nzambe na nyonso tu yo sali na nyonso to sala kola abomination omebelinga maldition na kati ya ndako nazo regrette ndenge nini na bala yo bébé limbisa ngai na osenga bolimbisi naza vraiment désolé nakomi moto asika donc yo penda oza soni ya bapaster nazo regrette ndenge nini na bala yo nazo regrette nzambe Jessica, pardon, zala calme. Kogange ko fait sa solution te. Au point où ça la kibongo ya. O ça les amala peut-être là si kondenge mwana bato mo sa nyo kwami. Anyo komi ka pona yo. Kede kosi mangate. Mwana nga mosi. Mwana lobi. Angela libera ka mwana alobaka mwana koloba mwana yeyo alobi film oyo ete ya bapaster ya makiona yo otambolaka na bafaux prophétie otambolaka na bafaux orientation o nzambe alobelinga o nzambe atalisinga landa film oyo na bokebi nyonso yaka bebe yaka epa na nga mama na yo papa na yo aza mobali ya nyoka amema yo te bebe na nga nasepeli ndenge olobi Comme le pango et pas il y a Airbus Pro Service Service agence immobilier tozolo ndako na vivre na ndako te olala na nyoka na kata ndako ngana zolo na ndako oki naza vraiment désolé okoza désolé te yoka yo pe sengeli ozeba esengeli mwasi ya paster azala na bonzambe o nzambe nasali pena makambo eza abomination me boyokelanga mawa naza mutu soni na yo zela Jessica soni na yo Jessica ndeko na ngai mwasi sikoyoka ngai ebembe lobi boye esengeli obala ye ebembe na ye okokunda ye dans 7 jours soki okunde ye te kunde ebembe wana te okokufa Rita o est-ce que comprendre makambo ozoloba est-ce oyebi ke ngai na paster naki okunde ebembe donc yango ndo osala kiti est-ce que mutu na ebembi est-ce que comme liboma ebembe wana elobi faut kunda yango kunda ye donc il faut accepter yango soko o accepter yango to kokufa est-ce que comprendre nga Joe combien de fois na bengi yo Joe il faut kunda ebembe ya mwana 13 ans oya bomaka mwana 13 ans oyo wana Angel nyoka ndeko na ngai yo moto salaka mabe yo moto liaka bato oviolaka bato osalaka bato mabe landa film oyo eteya yo tala lelo makambo paster asalaka mwana 13 ans violaka mwana 13 ans kendaka na kanda azongi
na ndenge ya nyoka aye ko venger tika ete nzamba lola afuta bayebanso bazotambola na mosala na ye na ndenge ya mabe bazokosa na bana na nzambe bazoliaka bana na nzambe sesese bazopantaka bacouple nzamba futa bino non tikanga nakokende bébé pardon tobalana na alliance pardon kokite ndako nanga te nakobongisa oza na motema te ozanga motema mpe ozanga mawa oza méchant oza na motema te non bébé pardon naza moto naza désolé nazalaki emporté na misala ya molili de yo pasteur ozoyebisanga sikoyo mpenzaki ngai nandimaki yo pasteur obandaki koteya nga olinganga na koteya bebe nayebi ndimelanga ata mpo na mbala ya suka ke nabongwami naza vraiment désolé donc nga mpenza na miniti oyo mokili mobimba bayebi ke naza mwasi ya pasteur mais pasteur yango mobomi pasteur yango mpenza bebe okoki koloba nyonso tu pardon yokelanga mawa soki siko nga nasalaki yo bongo linga osala ndenge nini est-ce nga kopardone nga non c'est bon ok sala oyo eza malamu mpo na yo peut-être okokuta nga na bomoi nasili nazoyeba te do patience na nga esili bébé pardon tika nga bébé pardon kokende te tika nga nakende nalembi buzoba na yo nakofana na libala oyo te ekoki nakende film esali pasi na motema film oyo esali bafidediana pasi mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville, surtout mbote na Afrique mobimba pe na baiban surtout bozali na diaspora baiban sobo pesa biso confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Move Production. Fidedi Move Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements. Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Fidedi Move Production, vous allez ça là reportage, il y a événement lokola mariage. Ndeko nangai, vous avez un mariage na yo, olingi ba shooter yo. Photo shooting il y a bien. Benga Fidedi Move Production. Olingi to ça la couverture il y a mariage na yo, libala na yo. Continuer religieux, civil, contactez-nous. Toko sala yo, musala il y a bien. Vous allez éprouver na ebembe na bino, matanga na bino, olingi to ça la couverture na yango. Contactez Fidedi Move Production. Toko banda bino na morgue, na salle oyo matanga na bino est exposé ti na cimetière pour na couper ça dernier hommage na ndeko na bino oyo azalaki trop cher pour na bino. So et surtout tolo de la business na yo na interprétation ya ba film nigérien na biso tokolobela yango pe tokosala musala kitoko. Ozana besoin basala yo clip ya nzembo na yo, que ça soit chrétien, que ça soit profane, tozali na ba matériel ba 4K ba 8K ezali pona kosala bino ba clip professionnel. Basala la yo spot publicité. Fidedi Move Production, nous sommes là pour na kosala ba spot publicité ya ba qualité supérieure.
ils ont dépendre na entreprise na yo. Nous sommes à votre service. Tozali pe kopesa ba formation na Fideli Center. Na Fideli Center tozali kopesa ba formation ya anglais. Olingo kola koloba anglais, olingo kola koloba portugais, oyo ba kolongola kola français lingala yaka na Fideli Center. Na Fideli Center tozali kopesa ba cours ya informatique ya métier informatique, esthétique, coupe et couture. Fidèle Production, c'est toute une agence de marketing et de publicité. Je vous appelle, j'appelle les DG, les PDG, les grands hommes d'État. Béa Bopé Sabiso Confiance. Votre visibilité, c'est notre devoir. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidèle Production, nous sommes là à votre service. Nous vous accompagnons sur tous vos événements. Nous sommes disponibles chaque jour. Contactez-nous dans notre numéro. Allez dans notre page Facebook Fideli Mauve Télévision. Merci à tous nos abonnés. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube Fideli Mauve TV. Abonnez-vous aussi dans notre compte TikTok Fideli Mauve Télévision. Je vous invite tous de faire visibilité de votre entreprise. Ne vous en faites pas pour les prix. Vous allez dans un moment de promotion. Vous pouvez aussi boostage gratuit pour que booster l'entreprise. Vous avez la maison, vous avez l'entreprise, vous avez la société DG. Je vous en prie, contactez-nous pour votre visibilité. Votre visibilité, c'est notre objectif. À tous les hommes politiques, vous qui avez besoin de faire voir vos activités, surtout les honorables, dans vos bases, au Lindi Okita, pour nous sala base nayo honneur, base image, balobela, d'activité nayo, contactez Fideli Mauve Production. Nous serons là faire la couverture de votre événement. Le pasteur, les hommes de Dieu, vous avez besoin, il y a pour ça la visibilité, il y a l'église nayo, il y a Matéa nayo, topé, il y a pour ça en sorte que Matéa nayo et les kaka chaque dimanche, chaque jour en direct dans les réseaux sociaux. Contactez l'équipe Fideli Mauve Production. Nous serons là, nous allons faire live pour faire voir vos activités. Aux docteurs, aux hommes d'affaires, entrepreneurs, femmes d'affaires, femmes battantes, olingi maison ya kabelo nayo, pharmacie nayo, boutique nayo, olingi boulangerie nayo, balobela yango, contactez Fideli Mauve Production. Fideli Mauve Production, nous sommes dans la commune de Kimbanseke, quartier Biela, avenue Mokassa numéro 14. Référence entrée quartier 1 Kimuta, non loin de Sainte-Thérèse de Colo. Appelez-nous dans ce numéro. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fideli Mauve Production, c'est la réussite de votre business. esali trésor ekitwa itebe mwana nzambe papa social kasi na motema film oyo esali le président Lendel Louvelela président Lendel mokonzi ya ngwaka esali epasi film oyo esali pasi epai ya honorable Moïse Kama Mateta 6600 votes ONG de AMK pasi film oyo jo okaniseke kolela ndeko résoudre kopesa solution apesaki biso 7 jours apesaki biso 7 jours esengeli okende na cimetière okunda ye nasengi yo tokende tokunda ye apesaki 7 lelo ata 5 jours film eza kitoko nazoyeba te naza paster nasala nini bato bakoloba nini eske yokanisa propos nango siko eza makambo akolobaki paster te siko eza ke tokende kunda ye kokufa te soki okufi biso mpe tokokufa alobi bongo pardon ndeko nanga mobali
pensée na yango, kanisa na yango. Pardon. Tika nano kilolendo ya kipaster pembeni. Toko kufate. Na yebi nzambo na salelaka. Yoka. Na koza la mosumu kimenaza na nzambe. Yoka nde kunanga mwasi. D'ailleurs, toke toko sambela. Pas nous comprendre de l'autre côté. Prière était deux corrosions de Makamboyo. Makamboyo est si quoi que toke ndenanu. Vous comprenez pour nini? Oh, papa, toke nde. Sokyo boyi toko kufa. Po sokyo keite. Bato nyoso bakoyeba. Que yojo. Ozali violeur au moment où on a 13 ans. Hey. Naza vraiment désolé. Naza vraiment désolé. Est-ce que vous salinga mabe? Non, non, non. Nate. Est-ce que vous salinga mabe? Pour ce que je suis désolé. Yo kende na otu okunda mwana mwasi wana. Yango ezali eloko ekobikisa yo na ngai. Koyebisa ngate koza désolé pa na nga. Nga osalinga mabe te. Jo kende kunda mwana mwasi wana. Jo eza moni na mona yo. Kunda mwana mwasi ba mo ba filete ba lembi. Koyo ke mwana mwasi koyo ke lo mawa. Osali ba même tombo yo ke lo mawa kunda ka mwana mwasi Jo. Non! Ndeko mo wa bisinga merci na ndengo zo pesa ba détail, ba explication na film. Ba wana kuna basala ka bongo te. Ndeko na ngai ko comparer biso na bango te bango baza bango biso toende côté ya peuple congolais, peuple de Dieu na nzela ya ba film oyo. Merci pour nani yebisanga. Pour nani mwana na mobali. Ozana mwasi ya kitoko côté na yo boyi. Est-ce que vous savez que vous avez pasteur, hein? Maman, Naza vraiment désolé. Chérie, Naza peut désolé. Vous voyez que Naza qui boité auparavant. Pasteur James n'a pas mis dans la oyo. Donc pasteur James a dérouté quand on makasi, hein? Est-ce que quelqu'un qui a la singa? Tala biso surtout awa. O te biso la kata bêtise na yo. Peje biso pasteur James. Jo mwana ngai. O sala abomination. O sali vraiment abomination. Yoka. Na nyonso tout okolo ba ngana mama na yo. Nande kuna mwasi. Toza awa pona koyebisa yo tokende koluka bapara ya mwana mwasi wana pour que tokunda mwana mwasi wana vaut mieux que l'État kanga yo ma okufa te na pour ça tout le monde en vie tosala yango papa naza vraiment désolé no soto na sali maintenant okende kuna te na koki jamais kokende koluka bapara mwana pe na kokunda ete Seigneur boyoka Bible solo baeke biso bananza basali na nzambe tokoki jamais kokende kosala ba rituel tokoki jamais pa kokende pa nganga tokoki jamais kokende kosenga nganga asala biso makambo oyo eza contre volonté ya nzambe donc ngana kende kwa enterrer mutu asa kufa na kosala ngote na kosala ngote ba mort ba kunda ba mort donc ngana za musena nzambe homme d'onction l'homme de Dieu homme de Dieu ozana bo homme de Dieu à Fouati maman pardon bolonga makambo mwana nga mwasi okoki jamais kolongwa na kati ya famille boye oza mwasi oyo tobala yo officiellement et procédure ezalaka bongo te maman est-ce que ozo comprendre nini jamais maman soki ezalaki yo
Oui, nayebi. Maman, soki ezalaki yo pena ozalaki papa azosala boye. Moi, mambalo ya maltraité ngai. A maltraité ngai niveau moko kondima te. Na sali nyonso parce que nazalaki mwasi ya pasteur. Po mokili eyebaki nazoboma mobali na ngai. Mais maman, na makambo ya zobo ya kosala. Mwana nga mwasi. Yoka ngai. Zala calme. Et ça yango nde tovandi apo trouver solution, oui. Zala calme. Toza vraiment désolé, toyebi motema malamu na yo. Ba maman pasteur lokola yo boye baza ebele te. Ba se pasteur na nzambe ko bo baza ebele te, pardon. Papa, na komi na suka na koki sute. Ndenge na za awa na kokoka te. Na kokoka te papa na souffrir. Nini na salite po na ye. Nini na salite na bombi ye na bapara na nga na bombi ye na église mais azo changer kaka te papa na lembi ata nzamba yebi ke na lembi nzamba yebi ke na sali nyonso na kosa lokola mwasi pa na ye nzambe vraiment mwana na nga mobali nini yango mwana ya nzambe mosala nzambe abomination mwana biso okisi biso soni nani papa mwana oyo okisi biso soni mwana moso aza na raison ata soki nazalaki ngai mpa na yo na kondima te oui yango mpenza ozoloba ata soki ngai nazalaki mwasi makambo mwana biso asali ye na lingaki na ndima pe kate ata soki yo ngako meka ngo yosimba te oui problème ezake na minute oyo andima nde tokende pa toluka bapare ya mwana mosi wana tokende toluka ye bango tokunda bamwana wana topesa bambongo tokoswana bango ezala secret jo ndima makambo tozoloba okoki jamais kosangisa biso boye biso fami mobimba po ke tokufa jamais exactement papa Jo, oyebi bien que toza awa pour que toza solution. Avant longwa, il faut ndima. Soko boy biso to kene ko lukanzambe, peto ko abandonner yo, peto ko kufa te o. Na kufa na ba parade ngate. Papa, luka solution. Donc mutu moko te. Ako forcer ngai. Na binzambo na osalila. Papa, bomata bolinga te na bokende jamais nzamba za na ngai nzamba za fidèle na ngai jamais na kokenda makambo wana jamais tika kodecevoir bapara na yo tika kosala kiteti ntango bandai kolala bana basi ntango bandai kosala buzoba nzamba azalaki wapi nzambe oyo ozolobela sikoyo oyo ozobetela tolo a moninga na yo yo si nzambe moninga na yo nayoki na yoso bolobi botika nga sikoyo natikala nga moko na Saint-Esprit problème ino eza nde lolendo longola nzambe na monoko na yo longola nzambe na kiorgueil na yo wana kanga monoko na yo jo kanga monoko na yo donc yo nde moto cause baproblème nyonso nazo comprendre te soki olingi sikoyo fongola voi na yo awa moto akufa te awa esengeli osala oyo tolobi soki oboyi oyo ekokomela yo etali biso te nzambe oyo osambelaka oyo osali bétise amoni oyo biso tozoluka mpona intere na yo oui donc oyo tolobi oyo ndeko no alobi oyo mwasi no alobi soki oboyi kufa yo moko papa nakosala yango te jo kaka ndenge nalobi nakosala yango te nakotikala nga moko nalingi ke botika nga sikoyo naza libre très bien très bien tokokende ntango tozokende tokati lie na yo na biso tosilani naza papa na yo moto moko te akufa na yo tokati yango sikoyo oyo yalingi yango wana lokola yo lingi koyoka te soki boko abandonenga bo abandonenga nzambe nasalaka akabandonenga kanga monoko tika bosoba ata kobandonenga bokende ok
kobanda lelo lié ya makila ya ngala yo ekatani ata nzamba lo na moni oyo nazoluka na sala oloko lingi te totiki yo ayo tokati lié wana mwasi akendaka papa kosala bongo te tosala bongo te ndenge nini mais tosala bongo te mpona nini tokende telema tokende aboyi koyoka biso tovandaka awa asantetaka na biso jo oyebisa papa tika donc yokayoka ngai ndenge na kati lie na yo oza su mwana nga te telema papa mama yo zotika papa kendika bongo lobe loko te jo donc oyo lingi eza liwa na yo problème eza te biso tokei jo eza moma akosimba bible te tika na bible tika bible jo yo ndengo na bible oza moto amakiona moto akati okobaba moto abababa moto abetaka paka yo linga ya bible Seigneur jo moto akabetaka ba jo aza moto ya kabetaka ba jo aza moto ya pakapaka azosimbaka bible donc bato mpenga bayokisaka nzambe soni tina kufa na bango bangoyo abakonetre même pas kesali mabe balukele solution etali ete filme oyo eza kitoko film oyo eza ngu bafidedien na bafidedien na nyonso fidèle d'histoire yango yo bozotala to bozotala te tolobi koma kolo lopango epai ya Airbus Pro Service avec honorable Regan Basulwa papa social na $1000 ya pamba ozwi lopango na yo 20 mètres sur 20 na $1000 ya pamba ozwi lopango na yo 20 mètres sur 20 na Airbus Pro Service benga Airbus Pro Service na numéro oyo 081 65 76 913 koma kolo lopango epai ya Airbus Pro Service avec honorable Regan Basulwa papa social na $1000 ya pamba ozwi lopango na yo 20 mètres sur 20 na njili brasserie honorable Regan Basulwa azali na ba concession epai na epai bisika nyonso yo lingi ozwa lopango okozwa lopango na moins cher papa na ye kosenga compassion na yo na ye kosenga loboko na yo ya nguya na ye kosenga bonzambe na yo na ye kosenga nzambe na mwana yo naza mosali na yo nzambe nayebike nasumuki bible ezoloba nyonso to basumukaki baza prive na gloire ya nzambe mpe miséricorde na yo ezalaki na bango oza nzambe miseko oza nzambe ya bonté olakisaka pardon na yo epa bao balukaka yo nzambe nalingi ete royaume diabolike eyokisa masoni mwana mwasi oyemaki na ndako na ngai naza na nde bandemo baye koetize bakota na ndako na ngai nasengi mawa na yo nzambe nasengi oya na secours na yo mpo bible ezodeklare ozali nzambe ya bolingo osalaka grâce na basali na yo nzambe yokelanga mawa nzambe kopermettre teke nakufa nzambe nayebi nasumuki contre yo mais naza na pasi kimobali eza te oza nzambe oza na possibilité yo ndosala nzoto zongisa yango nzambe nasengi zongisa kimobali na ngai nasengi yo nzambe yokelanga mawa bible ezoyebisa ngai ozala na colère mpe riche na beauté nzambe kotikanga te nzambe na détruire
molimo ya kufa epa na ngai, molimo ya kufa destruction na longoli yango na bengani yango, molimo ya bondumba, molimo nyonso tu weza yo te ekende pasteur asambelaka. Est-ce que miséricorde ya Nzambe ekokita epai na ye? Angèle nayebi kozoyoka ngai, o mobali na ngai asala eza impardonnable, asali mabe, asala mabe, mais nalingaka ye, nalingi mpe na pardonne mobali na ngai, nalingi nazala mama pasteur exemplaire, malgré mabe ya mobali na ngai nakotika ye te, mais naye kosenga yo Angèle pardon, nasengaki yo mokolo wana. Soki ondimelaka milimo, oui nandimelaka milimo, mais naza mosali na Nzambe nga ndimelaka Saint-Esprit. Est-ce que eza lolenge mosusu te tokosa mpo mbali na nga azala sauve? Pardon, yebisa ngai naza mosa mosali na Nzambe na kobunda eza fardeau na ngai, famille ekokufa te, nasali part na ngai atikale sengeli yenda sala soki ya est-ce que nako kosala na part na ye? Pardon, ekoki jamais kosala na part na ye moko esengeli sala, esengeli ye moko asala yango etikali jour moko, soki asali te, soki asali te akokufa. Angèle pardon tikanga na sala, nandimi na sala pardon na place na ye, yende akosala te, yende akokufa, yo koki kosala yango te. Pardon. Akenda kosenga Angèle na tombo ya Angèle ke andimi aza mwasi alingi apardonne mobali na ye, luka mobali na ye aboyi kokunda Angèle aza teti ya sala na place ya mobali na ye. Angèle alobaka jamais yesengeli ka ye moko asala, soki asala te tikali mokolo moko akokufa. Pasteur ope teti jo ozali nango salaka mbala moko akosambela tolanda filme oyo nayebisi bino lisolo ya Credit Shop Africa. Credit Shop Africa somba biloko ya ndako, cash na mbongo ya muke, somba pe progressivement na crédit. Benga Credit Shop na 083 84 14 447. Credit Shop Africa ezwami na commune ya Kitambo, avenue Maindombe numéro 27, quartier Wenze, direction ya Maison Mungu oza Mobimba. Awa jo azo sambela kaka, déjà ça sambela ki liboso na ye. Tikana yebisa bino Credit Shop Africa epesi opportunité na ba partenaire ba client ya kodefa na restaurant lia na Nyongo, matin transport moto na Nyongo. Bébé merci Jésus, bébé bonio naza malamu naye kosenga yo bolingo na ngai, nalingi na perdre yo te, naza na besoin na yo, moi no pas moi ça na besoin na yo, nalingi pardon sala kaka rituel wana. Bébé nakosala eloko moko te, nakoki jamais kotika Nzambe na ngai, Nzambe na ngai aza nga, ok bébé. Nzambe asutenaka ba pécheur te, tika na yebiso te oyo osala abomination pa na Nzambe. Pardon, kende sala rituel wana soki osilisi nde oke kosenga Nzambe pardon. Démon aza na pouvoir moko te liboso ya bana Nzambe. Oko comprendre te que démon akoki jamais koza pouvoir likolo epai ya bana Nzambe, na tie confiance epai na Nzambe. Liloba na ye lobe ke oyo so atiaka confiance epai na ye koza desite, nakoki jamais kobanga ya badémon mpo Nzambe aza na nga. Bébé okosala ngo te? Oui, nakosala ngo te. Mpo na nini? Mpo na nini ozoluka okufa? Mpo na nini ozokomisa Nzambe camarade na yo na nyonso oyo osali? Oyebi ke eza bongo
nakoki jamais pardon bébé koloba nanu te pardon sala yango kunda mwana mwasi wana kunda mwasi wana tokende tokokota bapriere bébé nakosala yango te nalobaki nakosala yango te nakoki jamais kosala yango mpe na bandeli nazosambela tika na peso verset biblique moko oyo ezoloba eke mwana nzambe akoki jamais kokende kosala barituel kokende kofukamela banzambe ya mokili bible ezoloba boye okoki jamais kogumbamela banzambe mosusu okoki jamais kokende kogumbamela nzambe mosusu soki ogumbameli ye olongwe mbala moko mosali na nzambe nayoki nayoka oyebi na minute oke nzambe aza na yo te yoka oyo nazoyebisa yo nzambe aza na yo te mpo nzambe azala na yo sala yango bien nayoki yo me ndika nayebisa yo bino nyonso tu bozokosa tokosa bebe donc nyonso naoloba donc nyonso naoloba donc naye na ndenge malembe ozoyokaka te oza kaka na orgueil na yo na kiteti na yo nini yango boye olingi okufa donc munoko na yo ezoloba kaka négativité kondima eza su yo te nazomona sikoyo toza so mwana mosa mosali na nzambe te me nalingi saint esprit asunga yo arevele yo alatiso na bonzambe ndenge alatisa ngai otondisama na bonzambe omona ndenge nini nzambe alingaka te basumuki na kombo na Yesu Masiya bébé pardon yokela ngai etikali kaka jour moko kokufa kosantete te bébé pardon esprit de sens moi jo aboyaka na ye ma pasteur asali nyonso aye kutu pour la seconde fois kobondela jo aboyi ma pasteur ayebisi alobi nzambe ayokaka bapesher te kende sala oyo basengi yo me jo aboyi bafidediane awa jo aboyi kokende kokunda mwana mwasi wana nini kokomela ye film oyo eza kitoko tala kuna jo avimbi jo azofutelema lisusu te jo kende jo merci na bafidediane miso na miso makila na makila na ye sikoyo kosala vengeance oyo nasengelaki nasala napesaki yo temps obika osala rituel me oboyaki bapara baye mwasi asali nyonso oboyaki nini ekosalama filme ekomi kitoko filme ekomi gu mpona kozanga kotosa kozanga koyoka jo yeyo baye kozwa ye le salaire du péché c'est la mort kozanga kotosa kozanga koyoka yo moto ozosalela nzambe na kimaki yo na paster ya kapuba paster ya posa ya nzoto tala suka na yo ndenge kozala merci na bafidedian merci na bafidediane nyonso filme na biso esukaka awa kozanga koyoka ya jo ememaka ye na liwa filme oyo ete ya bafaux paster ya makiona bapaster ya posa ya nzoto bapaster ya baprofesi ya lokuta fidèle histoire totieli bino filme oyo yo mpe nano oyo okufi te ozotala filme ozoloba wana eza biloko ya baventurier ndeko na ngai ta epesameli yo nano ya kobongola motema nyonso oyo tosalaka mpe na nyonso oyo toza kosala yeba eke lifuti nango ezali merci na bayebanso tu bozali kosabone massivement yo moto oyo olandi épisode oyo elekaki olandaki te olingi mpe olanda lisusu épisode oyo ezali koya abonnez-vous massivement na Fidèle Move TV na YouTube na yo